Amen libota, amen peuple de Dieu, amen bana na nzambe o wazali mokili mobimba bazali kolanda biso à travers YouTube, à travers Spotify ou bien na ninga podcast tikete kolo aiba kosalela moko la moko. Alors pendant que nous été premièrement merci na l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique, mais merci na maman Safala ndenge bazali kotanga nyonso kotsabiso na libondeli malgré toza msika mais toza tanga nyonso elongo na molimo. Alors lelo susu aimemeli biso explication nini, lelo aimemeli biso connaissance nini. Amen Moseive. Amen. Boni papa Kimia tata nesen nayebi ke dene fois ozalaki na biso tozalaki na temps osolela te tokota kamba moko na connaissance esengo ya komeka po talisa na libota ya Nzambe parole de Dieu oyo eza nécessaire yango. Message ya Nzambe eza ndenge Christ abanda oloba toujours cette parole est dure qui peut l'écouter. Bao ba comprendre message wana bao baza baponami. lelo obengaki ngai yebisi ngai ke oza na connaissance esengeli yo développer po bana na Nzambe bayeba pe kolia quelque chose. Alors sujet nini omemeli biso, connaissance nini omemeli biso lelo na table? Bon, parole de Dieu eza vaste, eza tellement vaste que toujours parler na connaissance. Oui. Connaissance eza base ya vie chrétienne, to ya vie ya ba élu ya Nzambe. Ceux qui va commis bien la Bible, mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, oui. Donc manque de connaissance, ne salaraki motu nécessairement ba tromper, manque de connaissance ne salaraki motu nécessairement zana kati ya molili. Alors molili ezali symbole ya manque de connaissance. Mais lumière ezali symbole ya connaissance. Tant que mutu azana molili azana connaissance te. Mais ce qui mutu akomi na lumière ya Nzambe nde akomi na connaissance. Donc différence entre ténèbres na lumière. Lumière ya Nzambe nde connaissance. Mais ténèbres ya Nzambe ezali manque ya connaissance. Ce qui te landisi par rapport à sujet à connaissance. Alors connaissance est vaste. Tu as la connaissance physique, peut-être tu vas bien dire scénairement. La connaissance au moins na parce que tout totali na kokola moi na cause de connaissance na bisiki belé, moi na connaissance na école, moi na cause de connaissance na église, moi na cause de connaissance na ba parents ou bien même libanda na balabala. Alors connaissance oyo le biso lelo na plateau ezali connaissance ni connaissance ya parole de Dieu. Amen. Donc ce totali tobani na origine ya création. Au monde na kati ya origine ya création, Nzambe asalaki 3 arbres oyo aplantaki na katikati ya jardin d'Éden. Aplantaki arbre bon à manger, a planté arbre de la connaissance du bien et du mal, puis a plantaki arbre de vie. Mais na kati ya arbre oyo aplantaki l'arbre de la connaissance, eza arbre oyo Nzambe apekisaki moto a touché na jardin d'Éden. Malgré que toye ko expliquer arbre ngo lelo te, mais tozo parler kaka sur la connaissance. Les botas s'il vous plaît, bo saisir message wana et puis pe bo sengel bo komaka parce que mosakola bimisi moi pièce ya malamu mais alobi akolobela ngo lelo te. Alors bo faut komaka po un jour tant ozala soit bo sani bo rappeler. Donc je pourrais juste dire na bana Nzambe que la connaissance est la base monene au Nzambe a utilisé pour que apesa ba instruction na ye. Parce que toute instruction na habité sur toko zwata na Bible na Bible na niveau de téléphone. Bande ko mi sara déjà book ko mi sara Bible na soza on peut na téléphone mi si téléphone poto comme verset biblique mosakoli Yves azali ko pesa biso par rapport à connaissance. Voilà. Par rapport à connaissance, bandeko baza na Bible, bakozwa pe Bible na bango, bakotanga pe ce qui est écrit parce que o ekomami na Bible nde yango de totanga
oye komami. Donc ce qui bazui na Bible, na livre, il y a Proverbe chapitre 2 verset 6. Proverbe chapitre 2 verset 6. Oui. Et komami, en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Connaissance ezali nyonso ezobima na munoko ya Nzambe. Donc o nyonso ebimaka na munoko ya Nzambe, c'est la connaissance. Donc boyebi ya Nzambe ezali connaissance oyo ebimi na munoko ya Nzambe. Or so totali bien, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas la connaissance. Donc connaissance ezalaka ebanda ko existete. Parce que Nzambe esengelaki atinda molimo na ye ekota na kati ya jardin d'Eden. Tango molimo ekoti na jardin d'Eden, molimo ezoluka en sorte que connaissance ezala créée na jardin d'Eden. C'est-à-dire Nzambe a créé connaissance na esika molili ezalaki, à faire disparaître le ténèbre pour kakotisa sikoyo na katikati ya jardin d'Eden la connaissance. Alors connaissance wana il fallait bima na munoko ya Nzambe. Alors Nzambe abimisaka connaissance pe abimisaka pe intelligence. Donc connaissance en quelque sorte ezali branche ya intelligence. Yango moni mutu pe soki azana besoin comme akende classe azoke dans sa connaissance. Barobengango, l'enfant est en train d'étudier pour devenir intelligent. Intelligent, oui. Donc azokende pona tanga pona zwa intelligence. Intelligence wana ezopesa connaissance ya ko créer, ya ko inventer. Ce que Nzambe onyo se bimanga na munoko na ye eza connaissance. C'est pourquoi Nzambe asala mukili onyo son a connaissance. Donc toutes les 7 jours Nzambe asalaki depuis le premier jour. Alobi la lumière soit et la lumière fut. Depuis le premier jour, tina 7e jour, c'était la connaissance. Parce que tellement qu'ils ont connaissance, soit Nzambe ezalaki siko mutu, azwa siko l'intelligence na sagesse à travers connaissance maloba o abimisaki. Donc mutu nyonso so azwi lisusu Bible ako vérifier. Voilà. Na makomi parce que nyonso eza écrit. Na Bible makamyo eza écrit na livre. Il y a Proverbe 1, verset 7. Et comment Proverbe 1, verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Donc, comment koyeba que mutaza na connaissance? Mutaza na connaissance, eza mutu oyo akomi kobanga Nzambe. Donc, okoyeba mutu, so yaza na connaissance, tango akomi kobanga Nzambe, première signe ya connaissance. La connaissance, oui. Donc, mais so moni mutu na mukili, aza na respect à Nzambe te, il n'a pas de connaissance. C'est pourquoi tango Nzambe asalaki na jardin d'Eden 7 jours, et bimaki na munoko na ye, premier jour, deuxième, tia sali toutes les 7 jours, ezalaki na connaissance ya Nzambe. Parce que Nzambe tellement qu'abimisaki makamwana nyonso bimaki na munoko na ye, il a parlé, a tchesko connaissance na katikati ya jardin d'Eden. Parce que connaissance wana, aye koyepsa mutu sikoyo, que na kati ya ba arbre ongana planté, il y avait 3 arbres. Arbre bon à manger, na arbre ya connaissance. Parce que Nzambe alingaki atala, est-ce que mutu akozala na crainte d'abord, na connaissance. La connaissance commence par la crainte. Donc, il y a arbre moko na jardin d'Eden. Oui. Arbre, on a babengi l'arbre de la connaissance. Parce que si mutu asimba arbre angote, on a tala soyi mutu akozala na crainte. Ozo comprendre. Bobangi na Nzambe. Oui, oui. Instruction à Nzambe. Parce que tellement que diable a compris que mutu ce qui a commis na crainte ya nani ya Nzambe, ça veut dire que mutu a commis na nini na connaissance. Donc ya wa yebisi mutu ko simba arbre wana te, ko toucher na arbre wana te.
en fait que nzambe atala soki moto a créé aza na kati na ye aza na connaissance.